Ona wa make la zone. Anga photo. Tumbola. Atukana ina bitelo kumoko. Kisi ya kache tala likambo ya famille. Papa akufi ba kotola kotika lango automatiquement mwana. Sasa pourquoi il a pas papa. Na ko so pourquoi papa. Ema ya vana bitu. On va jouer combo super ngaya nguluma ngai véritable supérieur parce que bango tout baza ko imiter o ngana salaka so bala ki fort nde ba imiter bango mais basala bango te même fanfare maminini motana droit ko tikana ngo ya limwana ngalo ko na Dieu makidiba. Alors yo na maboko na yo ozo continuer encadrement non na comme na passé entraîneur namte na nous combattant sogina la entraîneur na na poto na poto pour que ne comprendre même yeninga comme on na comme entraîneur namte il faut déjà brevet avoir diplôme ya entraîneur ndé ayibi ko pesa baninga entraîneur parce que bazana ba défaut ngabe na ba défaut to ko ngate ba défaut ngana tout ça yango moni ya makachi. Alors c'est un plaisir to moni bino male papa na mwana to reva événement depuis kala le koki sami na habité bana poto bazela nini komba bazela makamuni bakozela. Ouais, bana poto bazela ngana za koya. Na ba ngo bien ke na ko sala jubilé na ngai awa tena ko sala jubilé na poto. Mais même walinganga on peut si moi na kisi mais moko tikala ka pona motema na yo moko. C'est clair. Garder moko moko. Merci. Diego, mwana. Mama, mimi zonga sipike. Ona wa make la zone. Anga photo. Tumbola. Na tena sita boya wa beta. Makidiba. Eyowa aïe, aza 4 Congolais, moi champion. Mais à l'ongol biso ba Congolais soni, libana ya mboka.
Aki abundi libanda. A défendre libanda. Ceinture oye nango ekoti wana eza ceinture ya Congo te. Ceinture monana. Nde Kombote. Mbote papa. Yo Kombote nani? Okomanga Joël Edingo le mystérieux. Joël Edingo le mystérieux. Ozande kwa Edingo toza nani? Donc ngai lo so moni Edingo moni ngai. Edingo kindoki. Moni Edingo moni ngai. Ko pumbora na bu. Ramna pumbora butune Edingo ngana mukila ne kaka bo. Oza koko ne pena biologie. Aye yo so mona nga bien. Bino boza ba nani? Biso taba sportif taba maître to suba brevet déjà ndinga sport elite. Ntondo c'est la kaka. Pour mission ndinga kindoki lisusu Edingo déjà. Aye dans makambo izali. Yala ku trop ezati. Baza bouger sauvage ba watala. Makambo Boza ba champion mais minime hein. Tu sais, champion est mini, mais toi, tu es champion, le roi, il est mort de Dingwe. On a besoin de Thibaut Rokola. Tango. Ouais. Bogar Bondo. Ah, papa, et donc, à filet. Dis à filet. Bon, tu vas Bogar. Des affilés. On va Bogar. On va nous quitter. Bon, on va nous quitter pour aller. Alors, bonne chance. Merci. Abundine na poto na senti awa. Abundine kuna. On a minute, on a pas kin. Yara. Bougez. Donc voilà, champion yo na kin. Na lopango na bango. Bana kin ba moni o maki de ba. Bonne santé d'abord. Ouais, santé bien, Jérémy, santé vraiment. Les offres m'a bien quoi. On a sepelé à trop, on a moni préparé. Ba frère Nangaï, ba tonton, ba vie, ba master, ba leki, et puis papa Nanga Pédo. On a presque toute la famille quoi. Donc, et ça l'est vraiment bien vraiment. Alors, Bano avec Libanda, ça fait déjà combien de temps? Depuis que nous allons Libanda. Bon, puisque vie Nanga me passé car Libanda. Donc, Betty Nanga Libanda, Maramtou Libanda, donc Kin, ils allaient à Nayaka, Nathalie Papa, Nathalie Bandé Kwesili, et puis Nazong Libanda quoi. Mais naïe vraiment, Nakansim no Mobomoni. Alors, père, il sait que Rosala, tout le monde qui oye pour la mission en fait. Bon, naïe pour Nathalie, nous papa Oya Boutingaï. Nathalie pe bande kunangai après comme ça na corriger ba oignon so babungela papa nangai donc ce n'est pas pour rien alinga ngana za laboyer atindenga en Europe na beti presse bango tout ba o ba na poto ba roya awa il faut landa bango olanda bango otala pe na ba YouTube na beti bango nyon surtout ceinture yango na nango donc na ko pesa honneur ya papa abotingai na ko pesa honneur ya ba congolais na ko pesa honneur ya bana matete na ko pesa honneur ya batunyo surtout oyo basalaka ba fanatique ya catch o balingaka catch o basipla na catch na ko pesa honneur ona et pas na bango parce que bango nde basalaka so pour le loto sala donc yonde le véritable descendant Edingo te o eza sokotali soko na ba image ya Edingo moto ngenge ba année 60 70 80 au monde akeyeyo. Donc ce fait de commune temps au que tu recommandes au monde qui est comme si comme ça Edingo ya temps au yazali. Donc à un moment on a représenté Edingo ya 60, 70, 80, 90 donc avec le temps on change là. Oui puisque génération nabiso ming ba mona combat ya papa na pouma noir té. Tu vois ming ba mona combat ya papa na pouma noir té puisque beaucoup de gens baza awa ba ibi pouma té ba mona combat ya papa na pouma noir té. Dans des nazawa ndenge na yibo ifuna bunda ba combat ya ba nostalgie. Na la génération nabiso qui est mais pourquoi pas na zamona Lyon antique à la Lyon ton antique en Europe na beti bakacher tout ba en Europe na génération nanga c'est là surtout au ekin au calculer kacher nini pour betaille tonga na ekin na moni bakacher nyonso baza fort natanga le combo bon kotangila nga combo quoi je pense que tala ba vidéo na biso na ba super anguluma nguluma ebi na bundana ede fois azana ebi bakacher o baza fort baza ana kata RDC bakacher o ba na poto kuna wana to utika na utiko beta bango ngana banga bakacher o baza na kata RDC pour ça na RDC to travailler du lundi au vendredi awa tozana facilité ya kokende ba Congo osimba mpungu na yo ozana facilité okende ba ndundu to Équateur osimba makamno mais na poto okende wa Paris okende Bruxelles ou comment donc yango lobi ke ba kacher nde o biso to banga ka baza awa na Congo ba na poto te pour voir minoti na poto na beti bango nyo surtout na zi titre yana ko pesa lokumu na ba congolais nyo soupé ba sepela voilà. Alors aux ayo moroté champion payé donc papa Zali papa je pense que Maki de Bolaka et Bissaka Rosana qui n'y a plaisir nous en est. Dans un plaisir, ma casse n'est moins dans la zone. À ça, l'échec, à remporter ma combat.
namoni presque batunion surtout donc nayebi ke stade yo moko moni nanu kutu na bundite donc nanu kutu na bundite mais yo public nzembo ezoyembama donc des fois yo moko moni donc nanu kutu na bundite Makidiba Makidiba et bon on se siko na stade siko izande nini cri ya pamba ya ngam tu ebuka stade vers le big apeso makambo belé mais tu ba prise de finition les aranine na prise de finition on a rôle batté prise de finition on a bêté qui on a suivi titre quoi les choses na prise de définition te donne ngana soit titre te ya on a bêti bango nyon surtout au moins la bango baroya na so ba uta poto baroya ko sabiso landa bango to na monde ya YouTube landa bango tuna bango après okota na YouTube otala bakoma na bango au monde que na bêti bango nyon surtout yango na yi awa donc tokuta na bango sous histoire ya on a bi ke ba bon carrière ba bon catcheur ba meilleur catcheur ba na RDC do ba na Congo awa donc tala ka bon non te ngala botami na via catch na kol na via catch ne maramnyo sur ya catch na tali na uti ngona na peser na tepe koto na peser donc moi na donc na histoire maramba catch ba vrai catcheur ba na poto ba na Congo ba o baza na poto ba onde ba boma catch po ekufa po ezele soutenir na mokili bon ba coopéra na poto bangonde ba boma catch po eyoka na soutenir donc ba vrai catcheur baza na Congo ya nga na yi awa po total sana na bango po nabi ke na obeta bango kitoko alors to libéré c'est vrai que aux déjà na kin alors to rozongelo le sous avec le temps aux en a flat tout ça ben monsieur quoi tête reposé alors pour na bana poto comme ça bon to chité bon bana poto na pesa merci à trop na ba onyo surtout ba soutenir kinga vraiment na ya kisasa donc bana poto partout bozali ebele na kopesa neti ba merci à trop na la delight na pesa merci à trop na maman Jenny justice ya femme complet moi ça vient sur Bitungimbi de Bruxelles na besu ba mbote trop na la japonaise maman donc Minouche Chimène la Lopez venanga JR Kondoko monsieur le maire donc bino tout bozan à Paris na Belgique vraiment di edingwe na zana kisasa mutu et comme moi calme na sivement tout so on a ndenge so la vraiment quoi donc bana potonyo so bana kisasa kala tote bozwa ba adresse maramnyo sur place ba kombe gozala to sangana to se défouler to vivre et au salama bien na kati ya mboka puisque banglais baloba there's no place better than home donc moni mino mo bomoni que there's no place better than home donc appelez bon gars ça c'est bino ouais donc there's no place better than home aiza et pas na ngai bino mo bomoni ba ya minga na ampleur donc mboka na yo moko eleki mboka na yo donc vraiment que mingi ya lo bezate